Ma Mission TV, le miroir du monde. Bonsoir chez vous, Ma Mission TV, votre chaîne préférée. Et Allo Congo, votre émission, notre émission, l'émission de tous les Congolais. Naebi ke bozali kutandangai, na gauche, na droite, na X, na Z. Alors, bosanga boya to solo la jour J-1. Tout le monde déjà que ça ya koinda. Weranson a lancé message naie pour na soutien na Fally Ipupa. Zakari Bababasu également. Tout le monde est arrivé. Il y a des journalistes, le Kola Baken Piana, Franck Stemay, Banana Boduga, Paul Mopassou, la lobi bibika pinga bongo yo visa na ocheo pinga visa na ngana retira ngo mukie na roya après concert parce que zali bongo éprouvé. Donc la bino gozali kuna biso totikala ana matanga après concert to kosenga lisusu to roya mais entre-temps na zakotu na bandeko na biso ya ba congolais to moni Fally Ipupa asani message ya alors banani bazali vous laissez quelques minutes peut kozonga tout à l'heure pour que tu solo là. À tout de suite. Salut tout le monde. Je demande à tous les amoureux de la bonne musique de soutenir Fally Ipupa pour son concert du 28 février à Bercy. Et à tous les Werasoniques, je vous demanderai d'être présents en ces grands rendez-vous. Balobi, Tozangate, Tozala Bissonio se prend pour soutenir culture. Parce que culture na biso, il fait qu'il liboso, il fait son mandenge zalaki. Ba frère nanga, obozana poto partout. Et là, on se de bandeli pe na suka. Singa famille et bendanaka, mais katanakate. C'est-à-dire, to chanase. To comprendre que tous on a besoin de culture na biso et mataliboso. Alors, na ko singa, na ba frère nanga tout obozana poto ba diaspora. Rendez-vous na bino ils en a Bercy. Merci beaucoup pour tous les artistes congolais. Ou baka qui message na ngana ça qui pa papi mboma. Vraiment on a remercié bino. Tous à la bisonyo so bomoko pour tout promouvoir culture na biso. Fally Ipupa, courage. Soutien za makasi. Allez. Salut tout le monde. Je demande à tous les amoureux de la bonne musique de soutenir Fally Ipupa pour son concert du 28 février à Bercy. Et à tous les Werasoniques, je vous demanderai d'être présents en ces grands rendez-vous. Balobi, Tozangate, Tozala Bissonio se prend pour soutenir culture. Parce que culture na biso, il fait qu'il liboso, il fait son mandenge zalaki. Ba frère nanga obozana poto partout. Et là on se de bandeli pe na suka. Singa famille et bendanaka mais katanakate. C'est-à-dire to chanase. To comprendre que tous on a besoin de culture na biso et mataliboso. Alors na ko singa na ba frère nanga tout obozana poto ba diaspora. Rendez-vous na bino ils en a Bercy. Merci beaucoup pour tous les artistes congolais. Ou baka qui message na ngana ça qui pa papi mboma. Vraiment on a remercié bino. Tous à la bisonyo so bomoko pour tout promouvoir culture na biso. Fally Ipupa, courage. Soutien za makasi. Allez. Et voilà. Bon lundi bongo. Ngiama Makanda Weranson, son mot spécial ou fort. Le message fort de Ngiama Makanda Weranson pour Fally Ipupa depuis la France, na Bercy à Lobby, destination et à Bakongolais nyonso topé rendez-vous. Donc rendez-vous est vraiment plus attendu na Bakongolais, c'est-à-dire rendez-vous il y a les 28 au Pessimboa Mboa Lobby, pesa Fally. Au Pessi combattant, pesa komantaba. Alors, nous sommes déjà là, Tomekakuto solo la mukie. Ndengeni ni bozali komona makambo ya concert wana tomoni ba musiciens nyonso penza félicitations bravo ba sinir
hein, pour que ba meka kotia loboko na moto bakata une fois pour tozika kaka une fois pour toutes makambo ici là et toloba bye bye na makambo wana nyonso. Alors bolandi ngema makanda we ensemble, cette fois-ci je vais vous laisser bolanda Zakari Bababaswe les mots-là avec Fally Ipupa et nous allons revenir. Moi tozo pesa mnoka ba message fort ya bandeko nyonso bazali un pour le concert de Fally Ipupa. Bon, déjà. Toi, t'es les deux, non, Fally? Toi, t'es comme moi, Bandundu et Mongo, comme moi. Voilà, le 28. Le 28 au Kozala. Tembe Kezate. Voilà, mon bouton. Donc, voilà, qui t'a monté Saraza, ça, comme déjà. Monsieur Mobutu Poison, le 28 vous serez où? Je suis avec qui là? C'est-à-dire Mola. On est là. Je vais te montrer. T'es qui là? Voici avec qui je suis. T'es qui là, t'as vu? Le vieux Zach, tonton Zach en direct. Donc, Toye quoi, Toza déjà. Soutenir. Toza déjà, on a moi, on a petit homme. T'as comme français bilé. Mojalifi. Bertinana Beni. Bertinana Beni. Tokos. Vous avez tout regardé. Tokos. Tu as un malade tantôt. Le yaya de quelqu'un, le vieux Zach, le talaga vieux Zach, ça c'est le mien. Talaga, c'est Té. Ah, comment est belle mon nom. Honorable. Voilà la raté. Bon, biso toye ko soutenir Mboka. Toye ka Mboka wa biso. Et puis tozongi Mboka. Dans une invitation nanga, Keba ya double brassard petit. Petit Keba ya double brassard. Manon Keba ya double brassard. Bon, nous avons mis balai. Bon, donc non. Si vous vivez au Royal Nang. Avec Yango. En plus, gradin. Danger. Donc somme. C'est-à-dire l'école. Bon, biso déjà. Toi, t'es les deux, non, Fally? Toi, t'es comme moi, Bandundu et Mongo, comme moi. Le 28. Le 28 au Kozala. Tembe Kezate. Voilà, mon bouton. Donc, voilà qui t'a monté Saraza, ça, comme déjà. Monsieur Mobutu Poison, le 28 vous serez où? Je suis avec qui là? C'est-à-dire Mola. On est là. Je vais te montrer. T'es qui là? Voici avec qui je suis. T'es qui là, t'as vu? Le vieux Zach, tonton Zach en direct. Donc, Toye quoi, Toza déjà. Soutenir. Toza déjà, on a moi, on a petit homme. T'as comme français bilé. Mojalifi. Bertinana Beni. Bertinana Beni. Tokos. Vous avez tout regardé. Tokos. Tu as un malade tantôt. Le yaya de quelqu'un, le vieux Zach, le talaga vieux Zach, ça c'est le mien. Talaga, c'est Té. Ah, comment est belle mon nom. Honorable. Voilà la raté. Bon, biso toye ko soutenir Mboka. Toye ka Mboka wa biso. Et puis tozongi Mboka. Dans une invitation nanga, Keba ya double brassard petit. Petit Keba ya double brassard. Manon Keba ya double brassard. Voilà. Alors, tu constates vraiment que Poto est vraiment mobilisé. Tomoni Banika de Yang, Tomoni Zakari Bababaswe, Tomoni Bapati Saraza, Tomoni vraiment Batu Ebele. C'est-à-dire les Congolais se sont décidés à soutenir vraiment Fally Ipupa. Ndenge balobara trop, c'est trop. Moi, dans ceux qui va bêtiser mingi papa,
mukolo mususu aroya boy papa linga bete c'est pardon s'il vous plaît ko simba ngate soko simbi nga pe na ko simba yango mona rabalobaka na famille esengaka lisolo papa solola na mwana mama solola na mwana mwana solola na papa mwana solola na mama bande kona biso ya ba combattant to sali 10 ans moi après que lenga okende potongo pe ezate okenango à l'occasion de quoi tokeka tourisme na baluki na Champs-Élysées na baluki na baluki liboso Champs-Élysées na kangi ba photo na baluki liboso ya comment on appelle ya Tour Eiffel na baluki liboso soki ya nini ba place nyonso touristique après nazongi na nga RDC mais au moins une occasion oh peut-être que ça la ta ki neti ngane na sala musala na ngabo na okene na sala émission na mindele ta na okene na Tour Eiffel na sala émission na nani bino nyonso déjà bozala bokene na libanga na okoma kuna ba raison nini tout ça et tout et ça mala mumingité alors félicitations na bato nyonso ba se mettre penza d'accord pour le concert nenge pe toutes informations que ba combattant et belé ba sangani balobi concert fuezala ba solo na fali pour menga na otuna raso bazumbo nga mingi na kenda na cadre on a parce que to constatera que ba congolais belé bazala beaucoup plus na makambo wana onde tozo boyela boye bon so ita solo li apesi biso ata 100 000 tondimi concert ekokoma pe kob donc nalika na ye baso basali yango penza na motema na bango to basali yango na cadre à cop alors avant la zwa ndeko na biso azali en ligne je vais vous mettre quelques minutes des images de notre confrère aussi soto chete to mamuté amabe poken piana to cheki Franck Stemai depuis l'Europe et on va revenir tout de suite. Voilà, on est. Franck Stemai, Nakata Nord. Voilà, on est là-bas. Merci. Il y a Fabrice Dali, Jexi Bata. Voilà. Voilà. Naye Maramosebe. Maramebandi. Maramebandi. Naye. Et tout. Il va moquer, Franck Stemai. Si la col Maramebandi, donc oui, il est venu dans mon camp. Et on verra. Après Maramebandi, tu vas monter au thé. Voyage avec qui bien? Très bien, très bien. Donc, on a peut-être tout droit. C'est bien. Emmanuel Macron. Voilà. Merci bien. D'accord. Voilà, on est. Franck Stemai, Nakata Nord. Voilà, on est là-bas. Merci. Il y a Fabrice Dali, Jexi Bata. Voilà. Voilà. Naye Maramosebe. Maramebandi. Maramebandi. Naye. Et tout. Il va moquer, Franck Stemai. Et voilà, je vais prendre la première personne. On va voir Franck Stemai a commis na poto et Toyo qui peine de Kodana Boduga, Tomoni peine na photo a commis na poto. Alors pour l'occasion du concert de Fally Ipupa, Ken Piana également a commis bandeko ba combattant balobi nini. Tozana moko na téléphone depuis Suède. Alors tokozwaye pour que tous au point de vue derrière. Allô? Allô? Oui. Ndeko boni? Oui, allô? Tozolanda yo ozali en direct dans ma mission TV et jour J-1. Bon, jour J-1. Bon, en tout cas, oui. Le 28 ezokoma, to constater que Kinshasa bandeko bazalaki mobilisé ba komi déjà kuna na ngambo a poto, bandeko ba journaliste pe ba reportage. Et Zubiso penza 10 ans. Oui. Alors, l'isolo ezalaki malamu, mais l'isolo est comité et salamité. Na minute on a eu information bandeko ba combattant, boyaki l'isolo na Fally Ipupa pour te concert et pour permettre un concert. Mais Fally Ipupa pe aibisi bino ke hier osala na l'isolo te a robeta concert na parce que trop c'est trop. Stop aux combattants. Votre mot. Bon, en tout cas, c'est bien, parce que la Fally a défié les combattants na Paris.
eza nango bien biso pe tokokoma Paris lobby na kobima na Suède na kokoma na Paris lobby en tout cas toza kaka wana moni awa ezali mboka mibeko eza kola te mboka ya Congo o bokosala désordre te marche ba makambo tu o fali asali comme ba démarche to akendaki na ba préfecture biso pe tosali yango problème ezali batu tozomona bazoloba ke concert afali erobeta tokomona ata moko te akoya place ya babiye tekami soki olobi ke mutu moko te akoya kuna ekokamisa biso mpo tozomona babiye tomoni ndeko Zakari Bababasu azalaki wana il est aussi motivé avec Fally Ipupa balakisi biso babiye combien etekami bozomona te ke soki bolobi botala penza na niveau obino bozokendele na yango ekokoma quelque part lokola ezali lisusu problème ya combat ya mboka te ekomi combat moko personnel. Mais c'est normal batu bako sala nyonso balingi biso tozobundela mboka eza ndati mutu oza na matanga na ndako na yo yoso ke no sepele pas la voisin yo sala lisusu te na Congo ay kolega te s'il vous plaît ndeko nanga kombo ekini mwa mukie kombo susu nani pardon nga kombo nanga Diama Kasongo ndeko Diama Kasongo na Suède osala lisusu te pona mboka. Oui, nasalaka, oui, nasalaka. Yo zo sala ndenge nini mboka ezali malamu te. Bon, ozomona ke lelo biso ba kombata tozotinda obi combien na ba salaire na biso toliesaka Kinshasa na ba famille na famille nanga nani. Obi combien na tindaka. Lelo mboka eza bien te ata pourquoi Fally azwa ko défier biso asela biso ba distraction. Wana eza ba distraction. Amata kita concert ebeta mate ata Zakari Bababasu yana concert ekobeta mate est-ce que million population baza ba mama ba papa nyos ba ko telemana na Bercy zo asiri ke Fally ekobeta boza place ke Fally ekobeta yango nazoloba akobeta te pona nini tozana besoin toza objectif ya kopekisa concert parce que ndeko Kasongo olobi na ngai osalaka na Suède. Donc, ce qui est au sala, pour na foyer na yo, bozala bien, madame, bana, moi ba voyage, kolia, komela, ce qui peut possibilité, ezali oya Kinshasa, oye Kinshasa. Ndeko Fally Ipupa, mosala na ye, ezali musique, ezali mindule. Aye, na poto, pour na musique, cette fois-ci, parce qu'il y a ba vacances à salaka. Akendaka pe ba concert mususu na poto wana, pour na représenter tant mususu mboka, na bandeko mususu. Mais lelo akei parce que balobaka na famille ezalaka likambo ya lisolo papa soki alekisi kobeta mwana mingi mukolo mususu mwana koyi kolala na muki alobi papa trop c'est trop soko siminganga pe na kobeta yo tomona yango na ba famille ebele alors bino na kati ya combat yango objectif ya combat ezali penza perdu tozo ko comprendre yango lisusu te. Bon, comment la mission ezali parce que mboka ezana occupation. Na moment que Félix Tshisekedi aza na Congo yena Kabila, musique ekobeta makate. Azo donner exemple innocent. Balume. Omoni nga lobi ba akeme na mission mais alobi que no mboka ezana Kabila, mboka eza mabe. Mais pourquoi fallait osala ngote? Fallait alobi yango. Moi j'ai suivi une émission na lundi émission. S'il vous plaît Ndeko Kasongo. S'il vous plaît Ndeko Kasongo. Na lundi na émission moko Fally Ipupa azalaki kolobela makambo ya Beni. Alobeli makambo ya Beni apesi pe référence ya kolobake dernièrement azalaki na ngambo ya Est akende kopesa don. Maza ko apprendre biso ke na kuna na ngambo ya Beni eza na ba terrasse oyo ezalaka polele. Mais kasi bazozoba peuple wana congolais baza peuple moko baza maudit bayebi ke bakozwa bango na sentiment masanga miziki c'est-à-dire que tozoba te toza peuple ndenge nini peuple moko balingi toza envoûté kaka na biloko moko ba distraction ezanga tina yango ngeme ma distraction na Paris akoka te soki ezalaki na Congo abeta na sala tume awa Fally j'ai même Fally akobeta te nga mutu na biso Fally akobeta concert te tombata tokita akomona ba mama nyonso ya Paris ya Château Rouge akomona Bercy porte moko na sima kuna eza mai biso tokanga
porte liboso wana so concert en boko tap to ça le KO ça dit premier round na box ezaka na 12 round to ça ka premier round KO concert obeta mat eza nanya ngwaya eza Zakari Baba Soya to lobi no et no concert kozonga na 2080 mais bandeko pe balobi ate défi na ba combat to ko laksa ba ko no Paris eza biso bandeko pe balobi Paris eza biso bino bolobi non bango pe balobi stop aux combattants et kosuka ndenge ni ebele bana ba papier te oyebi yango ebele bana ba papier te bato mususu balata ba chaîne na makolo bato mususu ndeza ko babwaka bangunda na bango bato mususu ndeza bo basaka to ndenge za bo fali ndenge za bo akotisi lakini na Paris toko ne voile bato basaka na mikanda bato basaka dans le noir tokende okanga bango to bisi bango bon zala ko mona après concert a fali bato mususu ba reflect bona Kishasa bato mususu ndana ko tusiri ke bato bazana ba papier te ba oya na bango te bongo soki komite ndeko kasongo yo moko tango mususu ndenge ozali kokende Paris bakangi yo babotoli yo mukanda to pe bazongisi yo Kinshasa koloba nini nazana ba archive ezali naza résident na Suède naza citoyen européen benana bazolo bana bayana banzela ba Turquie banzela ba mai bana mikanda te tosala ngo pona bien ba congolais lelo ngunda ba congolais ezo pesa mateli kola ba fali parce que mundela omona ke bino bo réclamer mboka na bino na bitumba mais côté bozo bina bozo sepela bo mela ba fait fali obebisa ba procédure ba tebele donc tolo bate soki bandeko bozali kosala combat ezali mingi pona kolakisa mundele ke na mboka na biso ba problème ezali etikala kaka bongo na image wana et s'il vous plaît papa Kasongo s'il vous plaît Papa Kasongo, s'il vous plaît, je peux continuer. Merci. Nalobi boye, ce qui bino bolobi te, akobe bisa mikanda ya bato ebele, c'est-à-dire Fali Poupa abeta concert te po mondele a continuer ko croire que na mboka na biso ba problème ezali po bato bazoka mikanda. C'est vrai, c'est ça madame. Parce que mboka eza bien te, tozana guerre, tandi bazo bomba mama na beni kuna. Martin Fayulu, président Eli okinda kenda kibeni aloba nini lelo to mona Fali aya akosa distraction ana Paris siko bandeko bayena banzela ba mai bazo ba mikanda bazo mikanda te pona Fali yozo mona après concert la Fali mona bato musu ba refoulé bango donc tokende na hypothèse o bato bazali koloba ke lelo likambo ya concert na kati ya poto et comment nango combat ya ba raison personnelle. Les personnels, les réseaux à Moka, les réseaux à Bandeko Bazar. Pourquoi tu as acquis bien? Pourquoi tu as à Paris, tu as à Europe, tu as Congo acquis bien? Les autres, tu as accident, tu as Salamakuna. Est-ce que tu as dit que c'est que tu as un système même victime? Ayete. Là, on a Martin Fayulu Moutaye dans l'hôpital. À Salinine. Tu as Mboko la Congo. Tu as Nyonso. Tu as Nyonso. Et là, on dit que tu as mais tu as les plus pauvres en Afrique. Si vous avez la mission de distraction à ma concert, merci. La mission canne à cycle, aningi saluketu. Concert à nekobeta mate, amata kita. Yoko la azo défier ma combattant, tokotala. Bele bazo bana mikandate. Parce que nous avons taka mbila kokwe yana, obi mbila France babela gena ni komba. Tango komba kokwe yana, yo moko sadi ke no batu musu bako bakata bambangu, o bana mikandate. Ba te bele balata ba chaîne. Bele bala ba casser judiciaire ma paix na France. Yo kasi ke na yango linga ke ba refoulé likola Fali. Biso tozali kozela kaka mokolo yango totala ndenge nini ekoleka, to uti bongo kolanda monsieur Kasongo abengi biso depuis la Suède. Alors, après 6 points de vue nae, boyo qui est na makambo nyonso lobby, c'est-à-dire sans commentaire, nga na ko bakisa eloko morote. Mais cette fois-ci nga pe na part nanga nalingi na chela bino ndeko moko o pazali parmi ba combattants yepe akomeka ko solola na biso tout au long ya émission oyo. Tomeka moke to solola na ye to 8 mois minutes ebele na ndeko Kasongo. Cette fois-ci, tous ont des Bogis Bompema, tous qui n'a rendez-vous depuis Mikolo Eleki, les lotos soyez en direct. Allô, Ndeko Bogis Bompema. Allô, maman Bibi Kapinga. Tous allez que les canaux en direct dans ma mission TV.
tolingi tozwa point de vue na yo parce que yo ozali sur place na Belgique, c'est-à-dire ozali na Europe pour que okoma na Paris et kozwa minute ebele te. Nini penza koyebisa biso pona concert ya Fally Ipupa oyo ezali le 28 ezali ko diviser penza ba combattants ba misusu balobi bango baza ba combattants bazali contre concert parce que mboka ezali malamu te. Misusu bapesi cause na bango balobi toko soutenir culture na biso ezonga ekende de l'avant. Ozali pe l'un des artistes musiciens ya mboka na biso. Votre point de vue pour ozali parmi ba combattants o ba combattants pe 18 ans ya Papa Kabila na Kinshasa. Na RDC s'il vous plaît. Merci Maman Bibi. Merci, Maman Bibi. Et nous, qu'on a basé à l'idée de remercier grand Dieu, on va mettre à camper dans les circonstances. Et là, la qui dit aussi dit sur la mawapé de l'Ingonaï. Koumisama Jésus-Christ, Koumisama roi des rois, Koumisama l'ancien du jour, on va dominer pour régner pour l'éternité. Et nous, on a coquille Koloba. Mais Ndegobogi, ça va tout continuer. Comme ça, la prière, le rôle de Ndegobogi, tu non, on va chrétien, la lutte pour la négociation, la banda, la émission, la tout, la moi, Nzambe, la conlever Jésus, le colon, la nyonso, parce que Bible, il est sur le dit, oya koyoka esoni, il n'est pas koyoka esoni, na soit papa. Batazo kumisa ba masanga, batazo kumisa ba bilamba, batazo kumisa ba voiture. Mais, ce que confie est il a su que kumisa bilo qu'on a été, mais Yesu, tina lola, aga roi des rois. So ngala ko kumisa ete ndisi nyamandeke oyo sepe magai ko kumisa e. Donc aga tout dans les akufa ki ponga na zala o na zala le yango monike. Bato ba kufi le na mumba dadi di kambala ba kamolo pèse na leki bangote. Zaka mawana ni dadi ko la biche. Voilà, comme la Bible nous dit toujours que là la kola mukeza habitude te. Amen, yango monike. Lelo na ko ba monita la l'église na biso. Partout, par exemple, nous avons makambu ya bandoki, to ba expérience, to ba makambu misala, to va sauver par la grâce. Expérience ya mutu moko te ko kotisa elela. To mutu moko te asala œuvre moko ya makasi na monde ko plaire Nzambe pour azala sauver. Parce que ceux qui ont ça la œuvre na mokili mobima nani yango Nzambe asenga ki apesa mo anembeka lokola asenga ki Abraham. Nous sommes dans les choses que pesa mwana na yende kapona Nzambe kolinga te. Mais Abraham andimai ko pesa Isaac pour Nzambe tala soka linga kaye. Mais Nzambe mona ka nga suffisant te. Nzambe andimaki mutu ya ko kufa pona ye. Yoka ndenge Bible ezokoma. Mutu nyonso tu oya botami na nzela ya mwasi na mokili otoza. Donc le plus grand na biso nyonso ezali Jean-Baptiste. Donc c'est que Jean-Baptiste azali plus grand que Abraham, David, Jacob, Isaac, Daniel, tout le monde. Mais Jésus le dit, oya bongoli mutema lelo aza plus grand que Jean-Baptiste. Donc c'est le moment de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as déjà la souka. Est-ce que tu es prêt ou prête? Ce qui Jésus a eu na tongo peut à la lever. C'est ça. Donc faut que tu la Jésus qu'on est à tout. Donc quand tu as terrain à ba œuvre tu vas sauver par la grâce. Donc mutu moko te mériter te grâce à zelo moko to ko ito travailler en côté o to ni dans Nzambe za likolo na nyonso. Amen frère Bogis. Amen frère Bogis. Tokota mukie na sujet na biso po Nzambe alingaka pe te basangisa ye boye tango mosusu tozela mukolo moko tozwa pe la journée moko spéciale. Avant tout c'est yelo na lobaboye. On a dit que ezali c'est la honte. C'est la honte pourquoi c'est la honte, cela veut dire bah combattant bah ça qui 10 ans bah ça qui punition mais à taille mon punition il y a 10 ans bah le celui Kabila le beaucoup de changer musique zone la président Moussoussou à côté tu l'éviter qu'à sauver la Congo tu l'éviter qu'il y a Zabé mais à côté bah difficulté belé à Zabé na ba le mieux vaut la fin d'une chose que son commencement mais ça voilà et ça sali ba volonté et belé malgré que mboka za libulu makasi nyonso to mona na mukolo moko te donc totalement to kende mais combat awa na poto combat za lisute po combat et comme coopération mtafanya zo ba ngani na olingo moso zo boya ngana combattre comme makamba kimidi ya escroquerie ya makamba ya konduka ba buzz et ça vraiment vrai combat sincérité
Donc na sens wana alors musique na biso lelo kufa parce que clique ya bato moko boye avant musicien à s'exercer avec un concert a permis de travail permis à travail et pas à combattre, ça n'existe pas. Mais on peut sur exemple moko nga Bogis Bompema na kutelaki na boketu awa na matanga moko na Liège. Boketu asala instrumental ya musique na ye akena kodeta na matanga na bakiti ayosenga bato ba 1 euro ba 2 euro azobina kangili puta luketu mama zo kanga so na kosele makamu mama na ngasa mabele ezalaki année passée je crois ezalaki na ba avril ou mai comme ça ou mars toyaki matanga mo na Liège boketu pa yaki matanga mo bango na eso afandaki boketu atie banzembo na ye ndenge nini boketu alobaka te mboka eza na matanga fete eza te ne bakombata baloba nini bango bazopekisa bamiziki me ye moko boketu abetaka miziki eza lokuta eza likambo moko ya mabe tokoki koaccepte yango te fali akobeta ezali retour ya musique congolaise. Cela veut dire la majorité à la Congolais, à la communauté Zali Awa, n'a pas africain et bonnet dans l'ensemble, tout va déterminer que la musique est déjà au Beka. Moutouaka au boy, bateau Mathieu au Kiti, Tokoya et bonnet au Beka. Bah, raison la bango Zala qui Awa, oh, la poussette, bon abou, ataye moko. Bana nyo surtout, oh, baza ba santé, bango la Kinshasa kuna, il faut attribuer un peu la oba, poto baza ko santé, ba fille la Kinshasa, c'est dans le sens. Est-ce que bana oyo baza bashege il faut bakotisa ngo na mutu ya bamusicien mboka nini yango na monde développé mpo bamusicien badesidaki est-ce que bagouvernement nyonso toyebi na monde ya bakonzi nyonso tu ya monde avant basala makambo baconseiller na bango eza nde bamusicien baconseiller ya baroi ya bachef de l'état tu ya monde to baministre ezaka bamusicien tomoni boye tomoni esika moko bandeko bakombata bakomi kopesa raison balobi concert wana eza politisé ezali mpona kodistraire peuple congolais na niveau ya Europe distraction kota po te bakota na distraction lisusu ya kolalisa bango mboka ekota nango kocontinue na mobulu to mpe na baoccupant. Non, tout est à raisonnement à occupant. Bango bonnet que soutenir Martin Fayulu, balobaki bango diaspora, balobaki bakimaka élection na occupation. Pourquoi bonnet que soutenir Martin Fayulu? Pour Martin Fayulu akina Martin Fayulu a fait élection là ba occupant. Chada raza mutu ya ba occupant ba pourquoi on a soutenu Martin Fayulu? Balobaki lisusu likamoke Moïse Katumbi yiba bambongo nene bango balobaka. Alors yebisanga yi balobaki te Moïse Katumbi ayiba bambongo ndenge nini bango lelo ndenge Moïse Katumbi ayiba bambongo bandimaki Moïse Katumbi abimisa mbongo afutela Martin Fayulu bango bakoma osoutenir ye Moïse Katumbi akenda nani Martin Fayulu akendaki na États-Unis na Ruberwa ye mto ofutele bahotel ye mto azolesa ye mto osele makambo tu siko ebeli bavote entre Kengo na Papa Tshisekedi Martin Fayulu akosaka bato kaka tshisekediste mais avotaki aponaki Kengo. Alors, nous, bango baza ba combattre ba lutter pour l'intérêt à Congo. Comment va soutenir Martin Fayulu oyo Kinduta a corrompu pour la ville à Kinshasa comme salité oyo bana ko kondi e fambongo e pai ya André Kinduta. Donc c'est un quel paradoxe. On les a mis le pouta, les amis politiques à pharisien. Jésus a droit de dire qu'il ça moi si nous la sabate mais surtout bango il y a mon bango ko ina libu entre chevaux la bango ou même na bango ou tabana bango bango ba na liya ko dimisa même na bango mukula saba baza droit ko dire qu'il ça nyama mais mutu abikate c'est ça auto vivre et la dictature on peut pas accepter ça donc ko iko ndima biloko ni wote tu peux imaginer Jacques Ndala bayebi lelo na Congo mpona bamusicien na sens nini abana yamba baartiste et musicien soki Jacques-Ndala bana koyamba bamusicien bajeune talent je ne crois pas banga ba Jacques-Ndala na Congo soki bayeba lelo mpo bana korecevoir baartiste et musicien connus ya pays esali mpe kombo na ye esali mpe niveau na ye lelo azo interdire bato baya concert ya fali te tandis que Mazembe beta ya soutenir Moïse Katumbi. Mukoni nyasa pekisi Moïse Katumbi ke tomboke vona ba problème. Mazembe beta subale te mukoni. Yebisanga. Mukoni. Donc bazo kosa bato. Yebisanga bazo kosa bato. Et puis yebisanga na beni kuna place ibule zali. Bato bazo bala, bato bazo tanga ba classe, via bato te va normal. To ignorer
biso tofuna toa bacongolais toobundanile etumba o mpo toza na besoin mboka na biso kangolama eza baproblème politique ebele toignore problème moko toza na congo ya barwandais ya banyamulenge tout toyebi mais ce n'est pas présent Félix Tshisekedi mutu akotisi bato wana tokuta mboka eza bongo ye kuta azolite d'une manière ou d'une autre tozwa changement mpo l'intérêt ya mboka totika kokosa bato neti mao bakokosa bato awa to no omoni kuna na congo bango bakoki kozala na susi ya bato baza sur place kuna koleka bango soki bongo kasi bango babimisa bana na bango bakendaka su baklasse te bango basala bafeti te bakongaka awa basalaka tout donc bio oyebi ke mboka eza na matanga ndenge moko alobaki ndenge nini awa na ndako toza na matanga bino na next mpona boobeta musike eza lokuta bino boyebi ke boza na matanga ndako ndenge na matanga mpona nini botala bacoupe du monde mpona nini bokenda bamate bona bakalise nga moto naza na matanga mama naso akufi nakokende restaurant nakokende boite nakobanisa mwana nanga c'est du mensonge eza baargument mo terre à terre one ndenge tozali awa oyoka baraisonnement na bango one tozali awa bana na biso babana kokende koyiba ce n'est pas bana na mo bana kokende koyiba mindela comprenage babana kokende koyiba wana bacaméra caché ezalaki te babiloko nanga baelela baetikete aso bini na porte mairie ezalaki te okoyiba mundele pendant 1000 ans aza moto ya mayele arezonaka trop arezona atilisa bato moyibi wana donc lelo soki obimi na etikete kolela baokanga yo lelo ntango ozoli oyiba bacaméra eza ezomona batv ezomona yo c'est ça bakosa te eza mpona bamusicien donc c'est ça maman elokuta fali alors touti kozwa ndeko moko ya combattant avant appel na yo alobi na biso ke fali ipupa akobebisa kope ya bandeko mususu na poto bakota na nzela ya Turquie soki abeti concert ekolakisa ke tozalaka na biso na problème na mboka na biso te quelque part bandeko wana badossier na bango ekobeba bakozwa lisusu mukanda te yaya makambo ya mikanda tosalaka to mboka ekotambola bongo te na moma oyo biso toyoloba badadi ditambala biso towana mpasi na bakambo le pese loyi bakokota na séjour de mort bato mosusu bazolela me bato mosusu badate oyo bakolokunda bandeko na bango bakufi na ensemble ya république to na ensemble ya mokili mobimba bato mosusu bakokenda fete Kobe Bryant akufi États-Unis na star monene oza sur baaméricain oyo baza na bafete ya mariage bapusi yango ka mpona Kobe akufi oza sur bana na bango bakekase c'est n'importe quoi cela veut dire soki motu nzambe akana na vie na yo okokotaka po tokozwa mokanda ça n'a rien à voir mpona baartiste et musicien. Ça veut dire mokili eza ya nzambe mokili eza ya baartiste et musicien te donc bango bakoki koprive kaka teke na congo bamusicien artiste et musicien moko te azala ministre na congo to chef de l'état na congo toza bainnocent toza baartiste et musicien pasteur to akoya kobeka awa akoya koteya bonne nouvelle awa tokosoutenir ye musicien nzambe nyonso akoya awa tokosoutenir ye artiste nyonso tu fali so asisi kobeta vie jose anyoka longo akoya awa akobeta ça c'est du mensonge. Cela veut dire comment coopération à l'okoso va créer moi des ordres producteurs de la banque pesa bango mongo va kenaka na ambassade kokoleka bambongo toyebi kimiyibi nyonso tu wana mais c'est n'importe quoi donc okondima toyobatu na Turquie kuna nabi soki moto akoti eki azwa mokanda soki nzambe alobaki azwa mokanda oza sur poni quel raisonnement moto alobaki raisonnement wana tanga oyo akanga te sauf anda beti bakoprive bato kozwa mikanda non. C'est quelle réflexion? Mais sens ni. Est-ce que y fali azali asalaka na net na bassin Gérard na Belgique comme la droit d'exil? Non. Pour asalaka na ba office pour ma mikanda non. Il y a des artistes et musiciens. En ça musala na déjà ba congolais to céder bon mama bibi. Cela veut dire que on a été art culture surtout ya Congo kufa. Ba joueur bateka bale pesa ki exemple ya labi ya Jacques Ndala azolo ba makambo fali même mpemba so beta kuna Congo za la passe na katanga ba pauvre basate doto ba kina katanga kuna ezali hors Congo za paradis ba tout na katanga babonga poni na interdit Moïse Katumbi teke na Congo passe le qui yo za ki gouverneur ba taille belé ni bio taxi ba carré mine de la boue donc mazemba beta na mtati kala poni ba ba bongo il veut dire ça est-ce que les musiciens mettent chaque jour un concert dans le stade. Mais ils mettent chaque jour un match dans le stade plein. Tout est en compte de réaliste. Alors, votre point de vue de la fin, jour J-1, Tolandi Openza,
na bokebi nyonso totalaki awa ndenge moko lobi ndeko Rex na ndeko Jakindala balingaki penza bakoma na niveau ya kosimbana na nzoto pona kotala likambo ya cancer ya Fally Ipupa. Esika bato bazali koloba ke Fally Ipupa a divisé yo koloba nini? A divisé pe azosala mosala na eza retour ya musique congolaise avec Fally question mosusu ya makasi ezali boyaya to na démocratie na dictature. La démocratie, c'est que Monique aucun concert, Fanda Nandaku. C'est que Monique Fanda Nandaku, parce que Babengi était, il y a des intéressés, combien de matchs de Awa en Belgique, là, la équipe à la Coupe de Barcelone, il y a un problème. Est-ce qu'il faut que il y a des rouges fois pour la Facebook, non, il y a la provocation, il y a des familles, il y a la démocratie. Vous comprenez, nous avons provoqué Batouké, on a connu et puis, Bino Mozaka sur 100 personnes, 70 personnes. Bon, il y a plus de 20 000 personnes, le Makassi. Vous comprenez? Donc, tout le Makassi est inutile. Et puis, il y a des Makamouya, le Koso, Moutaoben, on a payé la paix, Bango, Azate, Batika, Bamite, Mamabewana. Et puis, si vous avez dit bâtiment normal, il y a une réconciliation. Makamou, ici, il y a la propre Batika, la respect. Ah, et Bunda qui doit être tout seul là, pas là, il y a la souci en Boka. Et bien, si tu as qui embargo pendant 10 ans, je crois au massage. Parce que ma camotte de vie de la cabine a laissé à ma chute. Au massage, ma chute, ma texte à ma chanson. Pas de problème, on a pris un texte à la chanson. Est-ce que bien on a poto de sexuel? Ah, on a poto. Est-ce que bien on a poto de fille, belle basambasana nanzela? On a tabou par la biche, le bal, la biche, la mona, on a nanzela, Mikonomos. Attention, il y a la baluche, chaque jour, nanzela, la tongue, la midi, la poko, la mona, on est clair. Donc, awa isa bongo. Mais Congolais mo tatkali ko bana na longola bana na ngai parce que bana na ngai ni bazali awa ni ba mona ba obeba. Ba ngomo ba couple kabwana wa likola ba makolomba. Ba wona ba mo beaucoup de divorces que moi musicien. Beaucoup de parents ba pisa na ndako papa tikela mama charge. Yo surtout ka pona kayu. Mais au ko la papa mo ko feli kayu na couple na auto ba na baby ko za présent ko ça la ka suivi te le côté. On comprend? Ouais. Donc, soyons réalistes. Jamais ma coquille pour attribuer erreur surtout à Congo, na musicien, comment le batteur la Congo comme président Félix à côté de nous. Il y a sur place la terreur, il dit que d'interpeller qui Chadari, d'interpeller qui Marcelin Sichambo, Jeannette, Nani, Delphin Kayumbi, Rwandais Wana, et puis Caleb Moutonga. Bato wana ko interpeller bango bakopaki ba roi ya Congo. Donc on a pouvoir que donc même titre au Kabila Zagri, même titre bateau na tangi bazali na bazali intouchable. Nene jeune mwana ba longoli ba danki nyonso to ba ki ba soda. Ba char to zagane longoli komi ko ko za caméra yo kandi photo. Tout wana pas na bango tali bango to édition réaliste. Est-ce que Congo va dépendre de ba na bango? C'est là-bas, c'est la lutte qu'on va gagner, va imposer système là bango. Merci beaucoup. Allô. Allô. Nabandolo ba merci beaucoup pour nous accorder biso temps na openza ya mingi to lito tuna kaka est-ce que yo moko po rozala. Ndeko Bogis Bompema a rozala na concert. Voilà. Peut-être la bête à la musique wana te. Ma côté ma kamsu na chrétien. Mais cela veut dire christianisme au mal yebi. Et le christianisme ya ba congolais te ya ba accusation. Et le christianisme mon côté tous les musiciens congolais ba féticheurs ba magiciens ya faux ya ba faux. On dit Paul a kenai côté na mboka moko na Éphèse. Dans la commune mboka na kuta ki bana na dress moko ya munene bana nzambe moko ya bitoko ya ba magie ya mystique. Paul a s'attaquer na église wana te ya DS wana afin ateaki vrai Jésus-Christ vrai évangile batu batikaki église wana ya DS wana balandi ba recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que c'est comme époque mo na Congo mboka mobimba babenga na ba démon to comme la démon ya crevaison ya piné to comme omoni mpuku démon omoni nzinzi na balabala démon manga ekoya na nzete démon. Ça veut dire mboka ko ko na ningo wana te. Vous comprenez? Néné, Jésus qui convoque Babylone perdu. Bible dit sortez dans le milieu d'eux. Même nous allons recevoir Christ, bande de commission de la musique, il y a besoin qu'il y ait quel enseignement? Merci beaucoup. Jésus-Christ.
Merci. Surtout comme message, le 28 et de soutenir Fali parce que notre frère, ils ont retour la musique congolaise dans l'ensemble. Et la banda qui liboso, la musique congolaise, c'est tout. Merci beaucoup, c'était Bogis Bompema, biso ma mission TV, topesi au merci, n'engo accordé biso message. Merci maman, merci. Merci beaucoup. Alors, to lundi bongo ndeko Bogis Bompema, ndenge apesi biso point de vue nae concernant concert, ya Fali Poupa. Alors, biso ma mission TV, tozo talela. Tozo jimele. Tozo talela le 28 wana. Biso malheureusement ekokuta biso penza na kati ya tristesse o ezali sorti ya corps ya ndeko Dadi Dikamba et puis bakokunda bango le 28 tango tozo kende nécropole tango musukuna déjà kozala simba boye pesa kuna mais kuna pe balobi eza blende mutu koleka te mutu kosimba te. Alors nous sommes dans une grande confusion. Jusque là on n'arrive pas vraiment à réaliser ce qui va se passer. Mais Zakari Bababa Saoud kopé sa biso information qui basana 98% il y a au Italie penza réussite il y a concert, c'est-à-dire les combattants bakende penza ko lala parce que likambo Italie concert bandeko ba combattant ndeko Zakari Bababa Swe auti déjà kopé sa biso signal fort o alobi na biso likambo ya 98% ya réussite, c'est-à-dire ba combattant nyonso na lobi na ngakaka ezaka geste na sali bandeko pe ba meka ko réagir pour na biso que ça le contraire. Le téléphone est là et nous allons parler tout à l'heure. Il nous reste une personne, c'est-à-dire un appel seulement to rejoindre ko moko et puis to silisi ndeko to ko accorder juste 2 minutes parce que to komi na suka. Il est déjà en ligne. Pendant ce temps, je vous laisse suivre Zakari Bababa Swe. Le yaya de quel? Bon, déjà. Toi, t'es les deux, non, Fali? Toi, t'es comme moi, Bandundu et Mongo, comme moi. Voilà, Le 28 au Kozala. Tembe Exaté. Voilà, mon bout donc. Voilà qui t'a monté Saraza ça comme déjà. Nous sommes au bout du poison. Le 28 vous serez où? Je suis avec qui là? Mola. On est là. Je vais te chaud. T'es qui là? Voici avec qui je suis. T'es qui là, t'as vu? Le vieux Zach. Tonton Zach en direct. Donc, Toye quoi, Toza déjà. Soutenir. Toza déjà, on a qu'un mois, on va péter. On va français bilé. Mojalici. Bertinana Beni. Bertinana Beni. Tokos. Vous avez tout regardé. Tokos. Le yaya de quelqu'un, le vieux Zach, le talaga vieux Zach, ça c'est le mien. Talaga. C'est comment est belle moi. Voilà la raté. Bon, biso toye ko soutenir mboka. Toyeli ka mboka wa. Et puis tozongi mboka. Dans une invitation nanga, Keba ya double brassard petit. Petit Keba ya double brassard. Manon Keba ya double brassard. Bon, nous avons mis balai. Tolandi bandeko, lelo na baina wayamba bapel mingi te pour na saturation pour que zalate bandeko mosusu ba finga lelo na baina ko cadrer muke ba appel nanga. Tozui 2 personnes to pesi bango 10 minutes. Bolandi ndeko Kasongo, bolandi ndeko Bogis Bompema, bolandi ndeko Zakari Bababa Swe, bolandi ndeko Ngiama Makanda we ensemble, bolandi ndeko Nikon Deang, bolandi
Pati Saraza, bolandi Frank Stemai, bolandi Ken Piana, bandeko penza, ba se mobiliser, balobi, trop c'est trop, fini les combats en Europe, retour du concert, retour de la musique, retour de musiciens sur scène en Europe. Bibi Kapinga absente. Ezana soukate, poto ezali savante. Atana annulé visa nanga, mais toroya kaka. Merci Nabino Nyonso bozali kebele kolanda biso ma mission TV li so Nabino ici information ezali bozali ko présenter biso ba condoléances parce que le 27 mokolo ya lobby déjà dès to lobby jour J-1 pour na concert ya Fally Ipupa jour J-1 biso mokolo ya lobby to kozala bongo na morgue pour na kokende kozwa nzoto ya bawei ndeko Dadi Dikambala na ndeko Eveline Kamo Lopez tango tokoya to exposer yango nde tokoluka lisusu tokota contact na bandeko baza na poto boni kuna Frank Stemai boni kuna Ken Piana boni kuna Nana Boduga boni kuna alors c'est par là nde tokomeka toyeba ndenge nini penza mabongisi ya makambo nyonso kuna tokomi na suka mbote na ndeko Bokechu mbote na bakombata nyonso ndeko Iso eso mbote na bandeko ba combattant nyonso o bazali kolanda biso mbote na ba combattant o ba combataka pona bonne cause ya mboka mbote na ba combattant o pe bazali tango musuko bunda pona cause ya ba poche na bango soki oyebi kozali